Zina ye nda botana papa Evi Kikuli. Yango sikoyo Karini azo finga Virginie na konti ya likambu wana. Parce que ba botana papa Evi Kikuli yango Karine o finga Karine. Laura papa atonga rayoti. Laura même sanga yo eloko tete. Laura tonga koti. Laura otonga obi de jours so sona Evi Kikuli. Oh ngala fanda suka sui. Obi li fanda sui. Oyeba les sous les jours. O sona Evi, oyeba. Karine o sona yo Laura parce que Laura so la bien na Evi. O sola bien na Evi yo Laura tendance. O sola bien na Evi. O tchanga na téléphone kado sala wala. Ngapi la bade kopilo. Kibokolo news meilleure page. Kibokolo news nangaye meilleure page. Kibokolo news meilleure page. Meilleure page za wala kibokolo chou. Meilleure page yenda kangi mtaleki ya zaki. Soki Karine Mokonzi. Parce que nga linga Karine mi batutu ba yebi. Chantal Ibola matara na live nanga awa yaka awa ba kamera na zala ba Nadège Dimboma ba Naisha Mswahili ba loba pena na Chantal na ba la Rose ba loba kibiso ba fanya to za ba paradis mais nga na isa ba ngai Karine linga Karine makashi Chantal Ibola za rapé awa mais aloba eloti parce que tant Karine azo loba o take kuna ba gola bo suka be bo zongsa be bo sala boy em supe na mona ngo ozo take li pona nga mais nga na to sola bien Karine to za no pe bien. Parce que la minute on garde ya peke fonga minango yo finga ka Virginie nga no yananga no sala nga pe na musala nga pe kitoko ako finga ka Virginie nga pe no yananga no finga finga pe na Virginie nga no ya parce que na sala ba audio oyo ye dans so la pena Evi Kikuli na registra ye eza loro yebi o so na Evi bengi yo oyebi singa mobala Karine nazo rappeler ye oyebi makabo solo la kachi oyebi obi ke yona Evi boza soki soit disant bandeko oza pia wa ezali téléphone yo eza nyonso eza kobanga te Laurent ozo sanga ke yo Laurent tanda soki sanga Karine a eloko te yo banga Karine pourquoi Karine a eloko te ngabi te na banga kete parce que na ozaka na live mobi ya Karine o mati na live ya Karine ngai na ye na live ya Karine na badwa la série wana jeli azo wa jeli tanga zo fingo wana ba se jeli akipoto sika soki na bosani te oza live ya Karine ngai Lili na yepe na live na mona ki yo na live na landi na taliboye na moni yo oza live a Karine ba otelo ba cadeau et pas la char et tous makangu na yo oyebi de char et tout la char et tous alonga na États-Unis ayaka Paris aye Belgique olala na est-ce que yebi loro yebi yo mto yebi sanga yo moto na robimisa poso na tanga mibali bala kaloba no la tanga kitenga na tanga siko ya sika Elvis nani point d'interrogation na yobi ke dossier Elvis ce qu'on a repéré ça pronom non voilà kaka non na prénom Eroya boyebi na pesi non na repéré ça pe o ya suka boyeba kaka Elvis mais na dans na lobité Elvis nani non na lobité te ngala cheka Elvis lo aza poubelle mutakala ya ba musicien. Moi c'est coaliser a bête magoda na sorti nyonso moi coaliser ya fali oza misa fali la charge tout ça outa Canada ce que États-Unis yaka Belgique comme na Paris Laura pa longo kuna ye yo ta loko Laura ba olalo na miso mwana no yo ngaba ko olala na miso mwana nga musenjo nyama poubelle moi pa pamba yo lina pupolo pena kitoko na pupolo kitoko na peso pena talo masoko lokola masoko ba chiffon lo roi pipoka yo te loko ba sazo sakane loko moi pamba balizeze masoko lo kwa pipoka ya la forme pipoka yo fa ba catholique na yo moi ba panza que likolo so na simana ba ko turo ba ko kato ngo peno chika likolo moko pour motima mabeleki masoko nyonso evandi na mafuta evandi lola batala yo mafuta evanda na masoko kilo masoko kilo Laura na fingo kitoko benga mura na bino yanga pe na guerrieuse mura yebi parce que to uti biso internet na ina TikTok itena no sape gana TikTok itena vanda rabo pour la ngala su polémique te pour papa va bena matoi mutamanga poto anya kutanga boy moi mutamanga poto anya kutanga boy malgré to koselanga makambo lo kwa pekisanga na finga ona finga te mais yo lo ko za posanga na ya na finga yo mura oya to tapoter s'il vous plaît mura oya Karine oya ngape no ngalo finga ba mikala no te boni mukala so yo finga la continue yo no yo finga bango te ngalo takende yo maîtresse na bango ta ba ya ko adresser na Virginie manganga ngape no yela ka yo mukala même ça na sala ki yo
nga siko lo sel ngo pe Virginie siko ebi mo ebi ke Virginie otinda ngate oyebi bien Virginie otinda ngate na yo finga Virginie otinda ngate parce que yo mto no otinda ngate yo finga mais yo zo kanisa quoi Virginie bando otinda na finga Virginie na to ke to zo na chino point de tego so yo na Virginie bona problème ni zoba onyama yo za problème na Virginie bo so na ki bo problème parce que on l'a déjà banda kalolinga Virginie te ce que manganga peut faire comprendre ya na manganga non sengo pela pardon limbisanga yi na ba conversation nyonso oyo camarade na komaki atinela ki ngai na banga na zwango na bien lo tininga alobi na nga zwango tsango na kombo ya Virginie manganga tindela ngango awa pour que ko se loigner pas na boduga pour ça na boduga ke ngabu na ofinga otinda cousine na ye nda manganga zali lili mbuite lili manganga appelle-moi tala moi quand ba malora ouye na minute pe manganga ouye quand on so kanisa ke manganga otinda nga finga nga manganga otinda nga na finga yo siko ko mona pela na yo fingo nga ta ona ka ko fingo izaki mbanda te yo lora zona okiti vandana to nga na ko fingo izaki mbanda te nga na yebisa yo parce que yo bulela nga nde mabe yo zoba oya lora masoko la forme kitunga tala masoko la forme kitunga masoko liboke lokwa kifunda et maman zikida masoko eza la forme mutuna ngatala masoko lora eza la forme mutu bolo mutu on epeza lokwa la forme ndam ndenge na cheperi yango la forme ya kitunga penza nde la forme masoko neza masoko la forme ya mwindo ya pétrole eba mwindo ya kala tubalo c'est la ndenge Afrique nde forme masoko lora eza keba na masoko kitati na mukongo tina mipende keba masoko na yo masoko na mipende no kute bona na kate ozaka na mipende Laurent tozala kana ba face Laurent na ko fingo mabe pe na zui alena yo wana na sangise na kati na fingi ye pe na zui alena kozo alena kotise na kati na fingi ye Laurent wana pota munene awa so za mwasa teme yako la kozo pota za pota tala yo okolapa nga bien nga banda finga yo po yo saila nga zu ko sela makapa papa en fait yo nga na finga ko kota Virginie manganga na makambo te parce que le bibi que Virginie manganga tikala otinda ngate na finga Virginie manganga tikala kotinda ngate na finga oyebi bien Marlène Kasanga mwana roi Marlène Kasanga ya bata sange lokote obi mukomsu na vanda kane na vandi boye Maureen Bola mon amour mukomsu na vandi kana na vandi bola na sala anniversaire sobi Marlène azawa si on ngana na osengo peda limbisanga na miso batu nyonso parce que osenga na sala ngwa miso avant na sala ngote désolé pena yaya nazaki bien manipuler Marlène Kasanga première fois la Marlène a publié nga la sali mbula et ça nga parce que ya oyo yanga melaka maite David Mombele journaliste fanya za na Paris na ko pupola no masoko le roi kitunga wana Laura Tandasi ngana na province musika ya journaliste David Mombele fanya za na Paris na ya vendre na Laura na vendre na nuboy na ya sikoto chaba audio ngona na ngona yo sikoyo ta mu azo bimisa ba audio ya na balance nga pe na yesuko ba audio na to yo kango sikoyo pa na yo chez David Mombele meilleur journaliste à l'équipe en nyonso azaka yemro David Mombele o soki kingani soki ngani oza C David Mombele ndem konjina bino voilà Marlène Kasanga yabata sange lokote apibianga na mokuto yabata pibianga na sengi ekutu merci apibianga kutu mille fois mais to sola ni na WhatsApp to benga la te mais so moni mo publication petit na ye asala nga plaisir amoni mo photo la nga apibianga na compte na ye yamo be mukolo asala yamo mukolo ba yamo be ba sali trop na TV ba sali trop na TV ba na expérience belé mais yamo bazwa rata ya opibianga na lingela na balolinga pe Marlène Kasanga et ça la nga bien na la muki boye mama kamoka ne ba ne ko gel ba ne ko finga o lili finga pe Marlène liya na bande ko na zaki pena bien manipuler na ki na choité ando finga Marlène na finga wana Laurent ka wana te ajusu mutakala Laurent ya Marlène atindelinga na yoka kaka Marlène ba pibia mutakala na yoka kaka Marlène Kasanga oui Marlène Lili Manganga je suis là Lili Manganga oh bobenga Lili Manganga je suis là oh Lili Manganga faut changer combo na ko pena ko chape na Lili Manganga yo Laurent yo Lili Manganga est là soko tindika mura na yo wana aya ngana finga mlolo kwa mura za loko finga so monika mura boye ese muto kwa mura za muto wa finga loko sika mafinga sika pa mura sate so talika bo déjà de ba finga nyonso wana de ba finga ki l'éternel ngana so na loko sika na yo finga na ngamba mura te ngala ofinga ka Laura po Laura na madana ba bombi
ibali ba olale sikoyo nazala Laura na matière ye Elvis akobima na yesa bino Elvis kingani akobima photo ya yo pela blancheur et tout nenga yaki pe kolala ya utaki États-Unis ya kolala yo ndebo kanga photo pe bozaki na hotel ekobima na nango ngala ozende yebo banda gia ngala ye naza posa ngapela zonga na actualité benji nakoya na zonga nakozonga parce que boza possible bolinga muso ka vana ye na ngala sa live na ngata 18 personnes ata 20 personnes na bi na sa na live na nga na changer na nga na sa makam na nga alors bi boza posa bozongi sa mutu na rando c'est que tokozonga boy binga peti nazala kutu na basera ba finga papa Hervé ba so makela nga papa Hervé nanga nazala ka nga bo zaka 1000 personnes muza koka nga pazala azaka te bongo na zabone muza kokoka nga lelo na nyangwana na mona te parce ma finga nga mona finga ka eloka sikizana ngwate achini nga finga Marlène Kasanga ya bato publianga ce qu'on lokona zaki déjà bien manipulé bani bazaka te nga pe musulili nga mo linami le bana lili no zoba ndeni ni yoba no ko fingela mutu apesa kote lokote afuta kote nini mon pété mais azo manipuler azo chinoka ke ko fingela nga nga mo peli na zaki sobe na sai pe na zoba nga mo na mi benga lili zoba lili manganga zoba nga mo lili pe na mi benga lili manganga zoba lili manganga c'est un formère ou c'est kate Clara vous c'est kate lili manganga zoba nga mo na zaki pe na kizengi zoba Jenny na zaki pe na kizengi na banjo finga nani Marlène Kasanga la fingi ya batu yaya na ya Benji yaya na ya alukanga alukinga na sana numéro leta za pela numéro la pe to solate mais na mona ka postanga nga pe na postaka ye na vani ka bola moni boga de la presse na nyo gouverneur gola ba kotinga la conférence na mona boye o lili po bini na osuna manganga ngabiate wala ba série suko ya stade de martyrs tana zo finga batu nyonso mamboko wala tanga manganga sa nani tangu nani Marlène Kasanga bana okay na yona kimbanda pa balena lobaki obe za makamba ferete yesu ka zo tinanga yoko loba te ke za makamba ferete po manganga zo bimisa ke bazaba je suis là lili manganga je suis là lili manganga je suis là nazawana ba série wana ya zo tinanga suko na loba ke bango baleza kimbanda te mais Marlène zo loba bien eza makambu na bango moko kimbanda lizeti Wendy Marlène Kasanga zo ba bien zaki mbanda mais ya zo tina nga siko nga na zo ka ko yebisa ba Gaulois na zo ka ko yebisa ba Gaulois ke Duker nga na zo ka ko yebisa Natalia je t'aime nga na zo ka ko yebisa batu kaka na zo yebisa ba Gaulois ke non et ça lango kutu hola je t'aime beaucoup cette femme nga na zo ka yebisa batu kaka ke ezalango nani ezalango kimbanda te ezala zo ke la Laura te la sizua pour la makambo stade de martyrs bona pour la mbongo bana pour sa mbongo Marlène a kota na conférence Marlène a lela na koma nzambe Marlène a leli ya lela na téléphone leki na ngai na linga ko mingi leki na na salio nini Nouria la Gauloise vie chérie na salio ni leki na nga na moni ba chiba katenga place mo leki na ngo se live finginga na ebi ke mto chindo finga eza Laura leki na na expliquer yo tala kutubo yaya na FCP manganga na FCP nani Marlène Kasanga yaya na yoki na senga Marlène Kasanga désolé nga biya limbi sanga na sisi ko senge limbi sanga ayi singa bite leki na nga ko finga ka nyongo finga nga internet nga na ya na yo soanelenga pe internet kande nanya loba ki ser na ngai nani Marlène Kasanga soanelenga internet nga bisava ya na sala mo bouve le Gaulois boga de la prince manganga na ngai na singa bite o te na bi ke Laurent mtotindu nga bite na bombi eti na suka nga bite Laurent tinanga te Laurent tinanga ndeni Laurent tinanga te Ote Laurent mtoti nonga la wanga nga bite Laurent tinanga te abi sava leki nanga na ozela kasi o soanelenga kaka ndo finga ngai na continue na Facebook nenge pe o ko soanelenga na bisi ya sava na soane taka sili sika bona sali capture ko cho solo la na bwakeliye ngoli ko linga mutu mingi na bwakeliya ya lonto solo kuna conférence neza bona biso na bana nini manga akuta lobi na s'excuser nani Marlène Kasanga akuta lobi nanga na s'excuser nini na nini abengai na s'excuser kana nenga téléphone oko sa zoko be poni ni yoni moko s'excuser banga ze lo nani Marlène ze lo côté Marlène Kasanga ze lo côté Marlène ko banga Marlène ta ze lo côté ni yo leki Marlène na makambu o leki faire linga kete kana nga sa faire linga kete o leki ye yoko sa levite o tela Marlène Kasanga na senga ayi to na ba gouve ba kotenga na conférence o te yo fo finga o ko sala live yo la te yo fo ke finga e fo finga ka yo fo finga
ngape tina suka neka lora lobaki yango pe na salaki lobi nango lisusu mala na ozela lilia fongola live a s'excuser na ina tumbi ye lisusu to na ofinga na boduga na sangisi susu na nyoyo na kati na ni Marlène Kasanga na kati da bandiko finga bango yango tango akota ki Virginie Manganga na conférence Virginie tunie pourquoi zotina mwana abai Virginie benga mwana wabi pundo zotina mwana o lili afinga Marlène Kasanga. On a compris déjà et c'est pas yebi senga ke yona Marlène Kasanga bokoma ko solola kaka ne Marlène Kasanga finga mwana na yo bongo yo koko solisa Marlène Virginie habité ngala Marlène to sola te mais et ça bientôt tina mwana lokwa mwana